de papier, et à Congo. Glody Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Kata. Ouais, Zanifai, au combien? Aux allons la garde nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata, nettozo ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana. Au moment un drapeau, il y a RDC Congo. Au moment où Awatoza, ils ont un salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Tsanifai. Et l'autre, on est dit boum. Et ça, Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est quoi d'autre? Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il ministère, c'est pour y aller. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous, yaka, biloka, awa tout ça? Et c'est comme ce qu'on en gros, en détail. Et on a y Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, so y awa, puis na biso ça na c'est pour capacité. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. So même carton moko, doté le ka na benga gros. Donc, le prix est là, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce doté la bloc en gros, la bloc à bien, il y a bio. Il y a yawa, la même ça, on a pas ya. Au salaire, on a comme awa, Nazan Mamoumine. Awa, Thomson, 5 kilos, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo, 5 kilos, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makaya Boué ambassade. Oya Pembe. Bongo Pondu Oya Kin. Pondu Oya Kin. Siboul na 5 €. Omawa. Fonatika nyao. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai 2 €. Bite koute 2 €. Fumbwa. Carton Fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yamonde makambo. Fait. Donc ça, 4. Marcadi. Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moment où le drapeau est Congo, RDC. Et l'eau comme un casse. Bon, ça vous donne à mon nouveau. Vida. Qui s'est guindé. Mon frère. T'as pas pris. Comme il dit. Ça va. Naya, donc, la côte à la raille. Congo, faut que Bosso, tu lui as mis l'eau comme Moka na Bisso Moko. Et puis, tu es drapeau du Bandawa. Drapeau à Congo. Ba Missi Netio. Yama ya Congo, outi ba province, outi ba mboka mususu. Bo ya ko s'approvisionner, bo ba prix. Yango. Bonsoir, nous sommes dans le monde entier. Donc, quand on est ici, nous sommes Lubumbashi. Toi, quand on Lubumbashi, on a été. Il faut vraiment côté na botama à toi na candido ndene bisebino que on papa na ngazaka soda de le faire en général moko que son âme repose en paix azaka soda donc biso to botami to koli na lupango oyo o lelo ba modifier yango parce que ndete ezaka sous kanté en fait to yokuta makambo changea après bané parce que biso to longwe Lubumbashi na ba 1900 Nzambe 1993 na ba Eric ba ye vacances biso suko bon ba vacances ne biso sko to kitiki ni libela donc na ba 1996 voilà bana Tanya bébé Tanya Mokonzi voilà ndeto kitiki donc ngana longwe Lubumbashi vraiment mukie maternelle to sali na école Le Bambi donc ekabo passé ka première boito 4 classe maman kini yo entendait ce que voyager na papa te parce que na kin et senga ki kotanga mais non papa ba mitaché zaki sangani kananga bumba nini biso lo kwato kolaki
moi to kende sous ba mitation ezaki te mais ba Armand Mokonzi bando kende ba Tanya Mokonzi ba Tracy Mokonzi que je salue Kevin Mokonzi depuis Belgique ba gros bisous et puis na ba grand frère de ça Mikolo net ba mon major de l'Est Mokonzi bando kende mon colonel Claude Mokonzi bando kende mon capitaine Albert Mokonzi bando kende et mon avocat privé personnel maître Didier Mokonzi. Donc, et c'est comme on a sous lupango yo. En fait, c'est ce que nakalezaki ndaku et qui mo espace on yo sezaki lupango. Ezaki mulaiti na kwenda kwa bagarde. Mais balobi ba salango aveni parce que makambu nyonso échangea bacha banzela abomona ngambo numéro 13, numéro 14, numéro 15. Donc Karine Mokonzi la baronne star na bino, Jennifer na bino. Abotama en fait et salinga sengo ebele ba bi place ba botama te place pe ba botama tam susu kokoma moi pasi merci à mon papou choua ta moto na tembe toto grâce na ndesu na yo mona place na botama en tout cas je suis flattée mon papou ça donc yango lele zaki opération ko tambola bo mwende na kini wata pesa ordre opération beta mutozo kalele zaki opération ko tambola pour dire moi qui n'y a vite fait après le sous Lubumbashi Kolwezi après Angola mama e malili bandi donc un grand merci na bien ce bolanda yango yo siko ngape Kiswahili mbili ngapo bulanga ezasko na toke ok mina idée yangu iko ni toke ni sumburi enabo ni bonne chez non quoi le pan yetu mi bananiza la apa il faut tout sumburi il faut nione chez ma bafani yangu pale banaza la star yebo bo comprendre idée nanga na lingala mamna lobi lexi que idée nanga ezana toke na solana bango que non na droit filmer malgré vos modifier malgré vos comment vanda wa bafani nanga ba mona place star na bango abota ma idée nanga komi bongo nzambe pe deja mboka bobo beloy nzambe makambo eza ya binda manage donc Cascasseré Capoison merci Blondine Omar Mama présidente Germaine Olungu Vanda na Mbende la kiti wana mutakote l'émission Germaine Olungu équipe nationale El Kinshasa on arrive na bike bo manque biso petozo manque bino parce que c'est la famille ya biso ya kaneti kuna te mbilinga nakota kaka mishiweze mi nenda tu ni toke tu ni boneshe ni sumburi enabo ju mutema nange kita donc bifoka na toke na sona bon po mutema nanga ekita na loba bongo skona ndenga Kiswahili po kaka ko toke o kaka mbo abimi bango ku sonnerie nzambe solola kaka batuna kaka ya Myriam Mokonzi donc je connais beaucoup qui bozo zelana isna l'accepte dans quartier parce que tu sonné on a une église en fait awa ezaki bandako on église ba mwinde epela d'habiter bon moni bandako awa bon moni ba brique ba tongaka en fait pour ba peinture ba brique awa ezara même moi si soza na zemi bomoni na kini ndenge to liaka mabele so moi c'est na zemi ponga na obota na nani na obota na nani te donc ba brique wana balia on est basi azemi bomoni totoke kota porte ba donc biso ba ki fungola kuna portail na moni ba signaler moya ba leka na caméra exacte donc avant na solo na ba bina kata caméra mais bango nozongela bango après ponga idée na ngeza na solo na bango po bino bo mona ponga mo mais bon na l'accepte no mabanga ngo mabango batongela bandako awa basi azemi balia kango donc netinga nde na za boye nazolinga na zwa zemi na bota boye ceux qui et à partir à Lubumbashi c'est qu'il faut na liaka ba brique oyo batongela ngo bandako ba liaka eza tina Kolwezi siko na Kolwezi ezaka ba couleur ebele mususu eza lokola gris mususu eza lokola non papa il faut aussi mais on est kalaka pa mu Lubumbashi ni bantu a monde entier il faut ba yu kuna fa nini mu Lubumbashi uko ya mugini kani nije
Bon, mimi niko pasteur. Uko pasteur. Oh, Mungu akubariki pasteur. Mimi nashukuru kwa kuniona. Sinon vraiment tuna pasteur, ozapo nzuroza kuitiwe pasteur. Unakunya pombe pasteur, umema sanga? Tena mele masanga te. Olangwe ka mulimo santu kaka ndezo sana. Nazangi masolo goloba vraiment. Na lingala masolo ezati. OK, non, tusumurie mo Kiswahili. Swahili lingala oko kate to kota mso Kiswahili. Mais niko Katangese, niko Mswahili, mama yangu ni muntu ya Kolwezi, Lubumbashi. Baba yangu ni Mungala, Équateur, dans Bumba. Et ça mi bananizala apa. Avant il quoi quand lido bananizala après des années njumi na kuya mu Lubumbashi njo le miri sema avant ni rudi mu Kinshasa nione mbele pa le bananizala njo ni rikwa et puis niko mungu anani beni mimi naona pasteur donc mishi tapita muntu wa Mungu hivi njo ile mimi nasema niweke tu micro na mimi nikwe beni nazo mapamboli. Mzuri sana na mimi nashukuru sana kwa kuniona. Sa vile tuko pale parce que tunajua sema ngizi tunaonana ni Mungu ndiye alipermete tonane. Mais sinon mimi najua ki pasteur wa mta charisme mimi sine funga mate tondenge no. Ba me angare cool wa mta sonya makasi est-ce que deva bandimete ya nini? Bosiko bo problème ko pale. Non, sema mu Kiswahili jo kwa l'aise. Bo sasa unapenda sa vile interview kusema je? Mimi napenda useme utoneshe juu uko pasteur uko marié. Niko marié, niko père ya batoto ba 5. OK, félicitations. Uko mu Lubumbashi ou bien unakuya tu kazi ya Mungu ndio inakuita hapa? Bon, niko nekala pa mu Lubumbashi. Unikala hapa. Église yako iko wapi? Église yao mu Carrefour. Carrefour ndio wapi? Carrefour côté ya Texaco mu Changalela mole. OK. Ndio pale peko Église la Gloire. OK. Église la Gloire njina yako ni nani? Pasteur nani? Pasteur Banza. Pasteur Banza. Ushaku en fait aussi aux occasions ya koyoka mate ya ba pasteur Coutuno, pasteur Sonika Futa, unabayu ba pasteur Neema Sikatenda banekalaka mu Kinshasa. Ushaku kubangaria même mu télévision ou bien bon mine bashikiaka ku ma télévision mine bashikiaka. Mais uko na projet uko mu Kinshasa ubaone mufanye kazi ya Mungu pamoja. Bon mon projet tuko navyo kusema shiko ni mwaka Mungu anitubariki tunaenda na Kinshasa. OK, merci pasteur. Merci mama. OK, Mungu akubariki. Na mbariki na moyo. OK, merci. Donc voilà, on est avec pasteur. OK, uko nenda wapi? Mimi niko kwa kwako. Mimi niko Katangese, niko nduku yako. Uko je? Niko si Congolais Katangese. OK, Katangese. We unekalaka hapa? Nekalaka pasteur, niko mtoto ya pasteur. OK, mtoto pasteur. Oh là là, pasteur est un grand garçon. Ah bon, mais aujourd'hui, ils a fait ya ba maman. Maman iko quoi? Iko. Urimone Chanine parce que ni fête ya ba maman depuis Busubuyi. Bon, hier la Busubuyi, mais on souhaitait bonne fête de maman et à Nechika. Et aussi on a te promettre que là Chako bintu va bien comme ni fête ya ba maman. Fête ya ba maman bintu va bien bintu nini? Maman napikaka déjà shiku yote, anafanyaka yote batoto yake bende mu masomo, barko na santé mzuri. Sasa ya spécial ya tafanya leo ni nini? Bon. Une journée ça ya leo maman anaweza kufanya bila nafanya kila siku. Mais c'est pas comme ya kila siku parce que c'est une journée tunajua que non, une journée ya fête. Alors c'est ça. OK, merci. Mimi nikalaka mu Kinshasa. Dormir quoi hapa juko angaria là ou bananizala. Bon comprendre ngaba na monde entier non sangisa lingala Kiswahili français ngopé n'importe quoi. Dormir quoi angaria pa bananizala. Njo le mingu na rudia mina ona pasteur, mina sema niko etu beni. Muntu wa Mungu ifo ni mweke etu micro doni ko journaliste. Mina pitaka mu RTG mu Kinshasa. Donc mina furahi prochainement. Merci, bonne fête de maman. OK,
merci. Wana ezalaki ni mutoto a pasteur en fait. Molimo qui Swahili et coaching. Wana mwana pasteur. Alobi na tango ya lamu qui a souhaité maman na bango bonne fête de maman. Maman lobi na bango lelo c'est la bango le mois spécial. Ya on se connaît spécial on ya nini pour maman lambaka. Maman sala kanyo so bana batanga basa la bonne santé spéciale ani. Botala sko ni na ebisa bino Oh biso ba sia zemi toliaka. Awa baliaka mabango. Bomoni mabanga oh ya rouge bozo monde. Namona ba pompa bwekala au compteur. Nzambe ya choisi ma tata Ange Céleste au compteur. Niveau la ngate nzambe ko master. Oyo babuka ngobu. Ya osali yango. Ngande na oso bazemi na bono lia bon so na Lubumbashi. So na ndenga kinye senga ka ya lix wana mais au penza naturel. Ka ndenga nani angaria sa zotango nzali nginga danzame ngana mbali na 3 baksate voilà à part ni église donc anzambe na ngai waka molimo Saidi mais tala sikoyo Nzamba a changé ma kambu. Donc comme les kango calmement sans bagarre mais les kango sko étant que star. En fait, na habité ndeni na yo kaka ndeni Nzamba élevé nga bona pona nga omona que mutu nyonso on a besoin akoma yo. Mutu nyonso ya na boule ya Karim Mokonzi donc comme marque. Donc je bénis les seigneurs. Donc merci Nabino Nyoso parce que toi qui m'a maquillé l'église. Merci Nabino Nyoso donc ça là qui a vraiment rapport dans l'axabino que tellement nalinga bino mingi je vis que de votre amour et on va quitter quand même ceux qui ont eu occasion dans na école donc place à Liboso dans une occasion ya benga madame messieurs place à Liboso donc nazo Liboso na yokate. OK. Donc place à Liboso nazo occasion ya benga mutu madame messieurs malgré biso to buka babiki biki morote to buka babiki na les bambi dans occasion dans l'axabine école à Liboso Jenny na bino RD Congo atangaka Jambo Jambo maman na s'appelle vraiment au monde le fait que nakatanga toka kaka na ma RTG maman Mokonzi total la et puis tu apprécies vraiment et puis c'est vraiment une opportunité en fait si jargonale que namona yo boy c'est vraiment plaisir makasi yo am talingala makasi non en fait ngapena na esenga mona talaka en fait ndoza kina biso batko to comme tu nga Karina zanani azana ngabi te na ça va que oza occupé te c'est bon ba kokyo ya. Non en fait je suis pas occupé nazana no étudiant et to sala un peu baton mingi na katanga et to kotanga nzamba osalaka un peu moi ba plaisir à trop banini donc na moi on a s'appelé vraiment makasi et puis oyesu na quand toka que non Karim Mokonzi abotama na Lido et na Lubumbashi donc le fait que nazawa na senga vraiment donc il n'a habité la rolela tu dis que mon la lei banini donc en fait Kalido et là on a s'appelé litara na kutana pasteur talakaka donc ça déjà premièrement c'est une bénédiction pour vous et aussi pour nous tous du fait que vous êtes un pasteur donc ça les biso bien makasi. Donc là vraiment on a s'appelé makasi donc au moni biso na pas total la non ba biographie ya ba tu belé et tout ça mais lelo biso ba congolais to ça la pe ba émission ngo to mon Karim Mokonzi aza star munene ya monde entier vraiment le fait que kinoise mais en fait on les gars vraiment partout et puis lelo aye na katanga chez biso tout est-ce que tozali to yambie vraiment comme on dit en Swahili karibu donc karibu sana vraiment ya Karim Mokonzi. Donc vraiment il faut que tu aies une biographie na yo hein. Ce que ça là pas acheter na Google, faut ça la ngona minute sopo to yeba. Origine siko utabanine quoi. Donc c'est vraiment ça à dire. Et puis ben, en fait, je salue ma maman en fait, elle est en Italie, maman Mayembe en fait. Je vous salue trop en fait, il y a mingi vraiment et puis ma sœur en fait, je l'appelle souvent Ig, les Kai quoi. Donc mutama Kambwe Belé, Patricia Manganzi et puis son mari Patrick quoi. Donc je vous salue trop na lingi bino mingi et puis la famille Manganzi vraiment en fait. Je vous love, il y a trop vraiment et puis moi na bino za na katanga otanga boza desute non ya bo sentir moi na bino merci ana katanga nzeba ba mela simba ndebiso na kinye za ba skal ba prémisse simba mais banda na ino mona pe simba ngote
Non, en fait, Simba est un Swahili. Simba, oui. Simba, na lingala, est un lion, léopard. Ils ont vraiment Masangamoro boyé. Ils ont Makasi. Makasi, c'est vraiment un grave thème. Bon, il y a des kakate. Nakatanga, ils ont un bateau un peu bazar, moi, exigeant trop. C'est pour ça que les bières Wana, elle est une bière en fait bien. Et tout le bayango, on sentit vraiment à l'aise. C'est ça que nous, le gars, va dodo, 500. Non, ils ont bon moté. C'est bien bière moro boyo, meliango. On sentit vraiment que nous sommes dans les bons. Ils ont genre koi, koi kinez à la que non, koi black, koi moi si. Donc vraiment, bière Wana, ils ont vraiment quitté comme Makasi. Ouais, donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Mon nom est comme idée na zopenda kwa na kini na pena nda kwa. Non, ce qu'on y awa to ya mo Makasi po ba quartier na ngope hein. Ba quartier o lingaka. Ndongo omona que non bon. Donc va na quartier yo parce que za boye. Parce na ifana va na golf. Na va na golf pona za na voisine na mama Gaga Mputu. Na mona na ba Cascasserie car autre Afrique du Sud ba kita Lubumbashi trop. Donc nga il faut golf. Hein? Comment on va Fabrice Nteka boss américain ya Myriam Mokonzi. Oh ya Lubumbashi tinga na zonda ku koto na tiginda kunanga mena obandu saka boy. Ouais, en fait, Lubumbashi munene. Ndongo lobi que non golf. Le golf est grand hein. Ouais, ils ba quartier za ebele. Golf eza lokwa neti ba commune na kini. Parce que personne na kini ba commune na bientôt ba Gombe, ba ma comprendre ba Montfleury maintenant bazef sanka golf. Oui, ba golf eza ebele, eza ba bisika mo ya sika. Mais eza na ba place musu na golf, eza lokwa ba GB hein. Ouais, ba GB na ba kini wana ba na Gombe, ke pe na quartier GB non ba parcelle les ali. Donc eza ka nemo na golf, ba golf ebele, ba golf lido, ndé awa présentement awa. Toi, toujours la golf lido, sika yo botama. Tara quartier o bani nezalaki quand mais lelo o. Yo mo romoni. Modernisation en fait, va modifier puis donc même à golf faisait le moins belé. Ça la canne habite ce okyo confirmé libangana na la kisi basi azemi bali rapport ba okyo mononze na kosi. Bonnet nation na deuxième na machine en lion. Oui, en fait libanga wana eza ba brique cuit hein. En fait, ba brique cuit. Disons, ba brique wana eza vraiment Makasi. Ba brique wana est contre la cité hein. Ah bon? Oui, mais eza ba salango na argile. Oui, et autant argile, autant bien na kin mabele. Ba mazini baliaka. Nde yango na ana mboko katanga basela yango. Genre brique, voilà, brique. Pena ko lia nini tout ça non, ba damango vraiment té. Mais le fait que yo yebi yango bon, et damana ngo très so ba kinoa. Ah voilà, merci beaucoup na Junior Kabananga Okosha, ba Klende na Mama Glody Diasuka ya Tracy Mbelenga. Donc na bino nyoso ba fan, boza abonné na site Botel Rabiso, un grand merci dans to lingi bino mingi bayo. Elengi ya Congo, Glody Diasuka, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.